Bote mingi balanzi émission lisolo ya Congo pe boye malamu na émission na bino ndenge to misana carnet stylo na yo pembeni ezanga te na la kaki bino ke lelo tokozana numéro ya sika o professeur akomaki oyo alobaki ete ya ko lisolo ya kobetela biso mais actualité za ko oblige biso ndenge moko bande ko loba na lisolo ya o to bandaki o ya docteur Mukwege to clôturaki poso euti ko leka Mukwege azali c'est toute une école aza histoire donc aza tellement munene na bandi peut-être to ko clôturer chapitre ya Mukwege te actualité za ko oblige et son ici biso susu na lisolo ya Mukwege lelo ndenge na annonçaki bino na page ndenge na yebisaki bino ke lelo tozala na tokobeta lisolo ya sika mais lisolo wana ya sika to renvoyer yango na poso eleki Mukwege azo continue na lisolo nini tokosola yango lelo na professeur José Adolphe Voto Azali invité na biso permanent consultant et émission au lisolo ya Congo bote mingi professeur pe boye malamu bote mama Laetitia namoni comme prophète ndenge olobaki ke Mukwege tokokoka ko comprendre tokokoka ko kangaye ko lobela ye na mokolo moko te donc Mukwege aza tellement moni lisolo ne to sito clôturer ki yango mokolo poso euti koleka biso kasa ko yela so lisolo mosusu ya sika mais actualité obligée biso to zonga susu na lisolo ya Mukwege. Mukwege non seulement aza munene aza na valeur munene pour na biso ba congolais mais na ko bakaza chance munene pour na biso ba congolais pour na makambo oyo eza koleka obi quand to bandaki sérieux to lobi les mera destin ya Congo par rapport à les mera mikambo ngo eza lokola que on dirait venin moko boye ekoti na kati ya Congo accord de lemera mais tant que venin ekoti comme venin nyonso ezalaka na kisi nango nzambe pe a pouvoir na antidote à venin wana na kozongela o papa biso so toyebi ba semaine oyo tukoleka Mukwege azalaki objet ya menace ebele na makambo oyo alobaki na baoyo na bosenga na ye oyo azaki nango posa ekomaki objet ya menace pour na docteur Denis Mukwege lelo na yebi soki tokoloba nzambe ayoki soki tokoloba ete mongongo ya Mukwege cette fois-ci eyokami mpe bato batosi toyebi te mais professeur na kodevoye nini te professeur ye moko akoyebisa biso lelo mama na likambo eza nini azongeli biso lisusu na lisolo ya Mukwege mpo na nini professeur boni docteur Mukwege docteur azan malamu centenaire eza malamu mais esengo ezali que ozongi susu tosi toclôturaki chapitre oyo il faut tozonga po peut-être bacongolais baza distrait semaine euti koleka likambo munene esalemi na poto mpo na Congo na poto ezali na union européenne lokola boyebi eza lisanga ya bapays presque nyonso ya poto na parlement européen na poste euti koleka oyo bazwi décision que baza kovote loi yango résolution po ete batia bakela instituer tribunal pénal international pour le Congo eza victoire munene mpo na Congo eza pe victoire munene mpo na Mukwege parce que ye toza na front parce que likambo wana eza likambo munene mpo na biso na ko ba victoire to eza début ya victoire mpo na Congo parce que bitumba oyo ye abundi depuis plusieurs années yango ebandi sikoyo kopesa espoir donc projet wana eza likambo munene mpo na Congo mpo na bana Congo foto yebango donc lelo oyo bitumani Mukwege ntango abandi kobunda a réaliser que bitumba oyo nyonso nazobunda ekopesa résultat moko te résultat etikali kaka justice il faut justice esale et lokola justice ya Congo eza limité tolobaki yango awa justice ya Congo eza limité non pas parce que juge na biso baza incompétent na ndenge ya français pe ya juge mais incompétent c'est baza maele te mais c'est-à-dire
objet le dossier où il y a massacre na Congo, il y a viol, il y a massacre à Congolais et l'équipe juridiction du tribunal à Congo. Parce que auteur nous sous baza bapaya to laka ke Pamboke Bele et Yaka Awa, Batubakufi, il faut Basoda Wananyo, Sona Bakonzona, Bayaka Batubango Awa, il faut répondre. Il faut bâtir un tribunal pénal international pour le Congo pour balander la bataille son pour responsable il y a dans ce lycée il y a Congo pour indiquer ces alliés que ça qui m'enquête un rapport mapping depuis 93 depuis 93 2003 après ils avaient moins d'âme pour te dire que tout le monde va mais au moins on a enquête seulement dans les Nations Unies déployer partout et ça la paya et ça va ONG Congo tout ba témoin tout bateau bakufa tout bateau ba vivre makamwana batanga kombo ya bateau ba beta masola na nyonso ekomama nyonso na buku munene ngaka rapport mapping rapport wana pour la pression et pression et na bateau ba signer accord à l'Emega et za la Kigali surtout Kigali bakonza Rwanda et na ba complice na bango baza na Congo ba boy ke rapport wana ba binisa yango ba lobela yango makambana yeba na tindelo yango na Nations Unies ba banga bayoka soni bayoka obanga balingi scandale te baza rapport wana bakunda yango na mukunda bando buma akobunda pona likambo wana que batia tribunal pénal international pour le Congo pour la kosambisa mutu nyonso oyo aboma bato oyo aviola oyo asala makambo ya mabe et eyebani bateme bazali basambisa bango soki ezaki eza lokuta eyebana soki eza ya solo bakondane bango po te kimia ezonga po tribunal na efandela makambo oyo batanga na rapport mapping. Mikolo ezali koya soki projet wana ba maintenir yango kaka tribunal pénal international pour le Congo tokomona yango eko nangana mpe soki na kolobani bako eko création eko salema oui sikoyo professeur Yebsenso but ya tribunal yango eza nini pe influence ya docteur Mukwege na kati ya tribunal wana eza nini? Autour question mibale question malade. But ya tribunal wana ezali pour moyen tribunal ya Congo elandela bapaya ezate nalobaki awa makambo oyo tozolobaki lobi awa James Kabare balobi botika biso makambo apamba mais tu es bien sûr que James Kabare de aya na mboka oyo atambola makolo banda lemela ti Kinshasa na nzela aboma bato abomisa ba fonction awa pe voilà likamba fonction da problème te likamba a déjà koboma bato na ndenga bitumba te koboma bato na ko baboma bato baboma ba Congolais baboma ba Hutu wana eyebani sikoyo but ezali ke lokola bango baza bapaya moyen tribunal ya Congo juge ya Congo alandela bango ezate il faut tribunal wana efanda po elandela bato nyonso oyo basala mabe na mboka oyo po epermettre te kinya ezonga problème ezali ndeko Leticia omoni bitumba eya na Congo depuis 96 esala neti bitumba esili ebandeli esala neti esili ebandeli balobi toke na Sun City balobi te totika bitumba toya koyokana bana mboka nyonso bayokana bato nyonso batiki mandoki bayokani basali gouvernement d'union nationale 1+4 rebelle nyonso bazongi Kinshasa bakaboli pouvoir toke na élection toespere ke bitumba esili ntongo etali bitumba ebandi tilelo mpona nini mpona impunité c'est-à-dire que mutu abuzuma ndoki abomi bato lokola gouvernement congolais aza faible moyen babengana eza te moyen bakanga ye eza te babikaka yaka toyokana aye na Kinshasa bakomise général lelo oyo toza na bagénéraux ndenge mutu moko alobaki alobi toyebi place alata pete ya lieutenant te
et puis la place la terre capitaine il y a major civil balamoko général et donc la carte dossier naie il y a qui soldat là qui officier et il y a aboma bato donc comment général pour aider ko boma bato nous soana et soudité pour kinya ezonga donc tout ça lui semblant pendant plus de 20 ans tout ça lui semblant ezala ngoma kamamboka totika kaka to yokana kaka kinya ezongité pe kinya ekotika la kozonga te pour kinya ezonga il faut justice il faut que sambi sabato non seulement justice il faut bossembo il faut bossembo et il faut bossembo et le bama makambo et bana bato o ba bongisi bato na bango bazala au moins consoler moralement réparation et salement pour bitema na bato pardon et salement autant que tout ça ko makambo ngo bato bazoki na motema baza ko souffrir bato bongo ba viola bana na bango ba viola ba parents na bango na présence na bango ba bona bato na bango tout ça pour te za na motema qui me kozonga te yango na aza ko insister que il faut tribunal et fanda pour ezambala liboso te tribunal na ndenge na salema na mokili yango na bato baza ko boya yango ezala ba paya ezala ba bana mboka bazo boya tribunal na ba eliti ozamola kisi Rwanda, pays voisin, on dirait azo likambo ya kovandi sa tribunal wana azako linga yango te. Fona nini? C'est normal. C'est normal que Rwanda a linga te pour na koyeba boye même ceux qui na rapport mapping batangi komba bato te babombi kotanga komba bato abi bakopesa komba na kana tribunal. Même ceux qui battent combat battu de l'autre et yeban ba congolais ba yebi mokimo ba yebi que ba rwandais ba battu béni na Congo mais tout le pays a solo que ezala ka ba rwandais ba battu te ba congolais ba battu béni et yebani biso pe koto ba misusu ba zobanga ba misusu ba zobanga ba on nous dit que ba la responsabilité na ka ba zobanga et donc on a le cas moi que Rwanda a mal placé pour à s'opposer à la créature du tribunal pénal international pour le Congo. Est-ce que vous avez dit que dans le meki awa makambo et ça meki a ma ben à Rwanda génocide, ma boma qui bat. La communauté internationale est créée tribunal pénal international pour le Rwanda. Par exemple, tribunal d'Arusha et Salah Moussala, ma kanga ba génocidaire. Si nous va contre au kanga bango à travers le monde. Yango nde ezombisa kinya na Rwanda bango oyo baviva eloko wana baviva génocide batile bango tribunal mokili esunga bango mpo kinya na Rwanda même soki bango moko baza prête mpona kosala la réconciliation entre bautu na batuti baza mal placé mpo basopposer na tribunal mpona epermettre que Congo kinya ezonga na Congo donc baza kobanga mpo bayebi ke moko na bango baza ba responsable kata makambwana parce que il faut qu'on dissocier qu'on séparer bato oyo baboma bato ba Rwanda baboma bato na Congo ba konzi ya ba politique na ba secondaire soldat ya ba Rwanda baboma bato na Congo mais ba Rwanda en général il faut vraiment qu'on semble likambwana entre ba Rwanda na ba Congolais d'une manière générale problème ezala kate ezala ngote soki na Goma okuta ba Rwanda ebele bayaka kosala mombongo bayaka ko bafutelaka bandako basalaka ba commerce soki na Kigali okuta na Gisenyi okuta ba Congolais ebele likambaso eza ke bato basalaka Congolais mais bandeko ebele ba Kinois azalaka na Goma asaka na Goma ke osala na commerce ke osala na Telecel ke osala na Vodacom ke osala na Orange na Goma asalaka mosala na Goma mais alalaka na Rwanda ala ka futu la kanda ta gizet parce que frontière les gens comme beleza ko la kolonga banda ko kene kasabu donc asaka musala na Goma asisi musala na 16h 17h azumu tukanaye a katika frontière à moins d'un kilomètre akola la kuna parce que kuna il semble que ndako za moins cher ndako za kitoko après azumu donc entre ba Rwandais na ba Congolais problème eza na ngote depuis toujours ba voisins na lobaka ke ngamo na zabu na tanga na ba Rwanda na Kinshasa problème ezalaka na ngote mais ba il faut pas répondre à crime na bango.
ndeko José Adolphe Voto au lobby malamu ba responsabilité est partagée koto pe ngambo baboma ngambo pe baboma siko yebisa biso rôle nino le gouvernement congolais ko komema aussi on te pas yebi que non quelque part ngape batu nanga baza responsable. Mais il y a dit que depuis plus de 20 ans tout ça est hypocrisie pour le gouvernement où est quand depuis plus de près de 25 ans ils ont accordé les maires et beaucoup de crimes accord de l'année et meni ba Rwanda na Congo ba Ouganda ba Burundi ba boma bato bangombe jusqu'à il y a peu bazaki na pouvoir donc bazaki na intérêt mon côté que tribunal là et ça les pour comme ya ba camarade na bango na kombo na bango moko et kotange lelo oyo quand même quelle que soit façon oyo makambo elekanaki moto oyo aza na pouvoir lelo Félix Tshisekedi aza fruit à accord de l'émiraté yem toza kokamba gouvernement et je crois que tango Félix Tshisekedi aye na pouvoir alobaki soki na kokufa mpona kine nzongo na est aza prêt tobi na ye tona posa akufa te tona posa nde azwa badécision courageuse mpo kinia ezonga na Congo. Alors lelo likambo oyo esalamiki semaine oyo Mundela lobby tolingi totia Cour pénale internationale pour le Congo eza opportunité nene pour na Kenya ezonga définitivement na Congo. Mais si koyo likambango muto liboso oyo ala kango eza gouvernement. Pour eza mukwege abundi na ndenge na ye en tant qu'individu, en tant qu'activiste des droits de l'homme, en tant que prix Nobel de la paix. Kokoma Mukanda kokuta na bato wana ndata na ba semaine passée que Mukwege akotaka na ba bureau au bisto kotaka te résultat nango yango wana omoni nazonga sana moke Rwanda basali erreur oyo lelo ekobalukela bango basimbi oyo basimbaka te bakanisa yeke Mukwege aza mutu pamba lokola bamesana na orgueil kofinga bakongolais konyata bakongolais ko menacer ba Congolais ce que ba keti ko menacer Mukwege ba koboma ye Mukwege ba bosali que Mukwege aza citoyen ya ba ville délé na poto citoyen c'est-à-dire que ezaba ba cérémonie ça les makaneti mupaya ba comme c'est citoyen a comme citoyen de la ville de Kinshasa Nicolas soki na internet okuta na ba mairie ebele na poto ezala na France na Belgique ba tie photo Mukwege na mairie moi na hôtel de ville à Kinshasa ba tie photo Mukwege balobi ne touche pas à mon docteur campagne ça comme casse la poto Nicolas soki na internet au monde na mo ni ko na la musi bato po déjà na poto azana considération munene na union européenne considération munene so ta ba ki ba ngabo maye so ba dime ba ngabo ko na nini parce que asengi que kinezo na Congo asengi que batika ko ba bato asengi que ba bimisa rapport à maping asengi que batia tribunal pénal international pour la Congo mais azana raison mais au fait tribunal makambo to suka na ngombe yango ba ko kunda la yango lelo ba tiango na mesa nzenge na zo ba ta mususu semaine oyo ba ko voter résolution na mais dynamique est déjà ba voter résolution donc nazo la gouvernement il faut que c'est que dit soka likine ezonga mboka oyo to ki fallait ba kutana Goma po ba solola qui met koyana masolo na Rwanda te si na koma pe wana ozobanga te que diplomatie est jouée parce qu'il y a ça coalition na bato pe surtout tient entre guillemets baza ba composition ya accord à les maires yango tozoloba ozobanga te que na diplomatie jouée nango et puis evankini et comme on kan neto mesana c'est dommage ce qui a fait la monde ngona ezapenda mo Félix Tshisekedi azamwa na Etienne Tshisekedi. Oyo azokutana na bakonzi oyo ya bamboko eza responsable. Oui. Ozobanga te. Yanga toza kopesa ye conseil boye. Ngana za conseil na ete. Soki na kuta ina ye na ko yebisa ye mais yango nazo profiter na micro na yo na yebisa ye. Ndeko papa Félix Tshisekedi. Omi leli po na kinya na Congo oza ko luka solution.
solution ya kina ya Congo yango oyo Mukwege ayenango pour le tribunal pénal international pour le Congo. Récupérer dossier wana eza dossier à Mukwege te lata yango officiellement na combo ya gouvernement comme la Union européenne yebisa bango merci la décision d'aujourd'hui biso toza ko pesa bino makasi na biso bo voter résolution wana joie dossier wana kende nango na Nations Unies déposer yango loba que Congo esengi tribunal pénal international pour le Congo. Parce que l'Union européenne est là à sous-cater. Au comment les Camerounais trouvent que les Américains basent na ciment, les Américains basent pour battre la Rwandais pour exploiter minerai na biso et bandi na Clinton. Opportunité nous sommes les acteurs gouvernement où les États-Unis les très très favorable à la Cambodge depuis Trump a le la Clinton Trump a le Obama au moins quand Obama yaki a yoki dossier à Congo et choqué en tant que mutu ozo se rappeler Obama le baki va voter Amérique voter loi moko minéraux nyonso au na Congo et bien na makila il faut balandela ngo était kamaté mais après tant que bako bisa Obama makamuno zoloba yo bité que biso ozo bekela ndo wana azonga sima donc sikoyo on est Etienne Félix Tshisekedi akende kofanda na Kagame na Museveni na président Burundi na Goma na kobeta masolo pour la kina ekoya wana te basali kutu bien que moi nazata tete Etienne Tshisekedi aza Félix te Félix aza congolais aluye mutalobi abaki sipo na kufa pona Congo na kufa nazo joina malumba mususu kaka esengo ya komona bato koyamba ye bimisi maloba mususu ko loba te. Je continue à faire confiance que Aza congolais, Aza mwana Congo. Je ne pense pas que Apoko Mati na niveau à côté de Congo, il y a côté que qui est continuer à Congo parce que Aza na intérêt na ba camarades. Opportunité nous où toujours le qui met dans na Congo. Gouvernement a la makambo, na ba so makambo za Cameroun, a la makambo wana. A encouragé l'Union européenne pour déjà passer à lobby mais obstacle est causé là Nations Unies parce que Kagame n'a lobby tout si baza makasi ba loyauté niveau des Nations Unies biso faiblesse la chose que kuna toza makasi te ta makasi te na makambo ka kokota na ba bureau Nations Unies yango na le baké Mukwege akoko salisa biso. C'est même passé que Mukwege wana aleki Kagame. Non pas kango. Tant on va nous battre parce que yo baïke nazo exagérer. Résultat yango wana Mukwege aleki Kagame. Naza ko senga na papa Félix Tshisekedi. Benga Mukwege eza ko engagé kaka ngai. Donc wana to yo ba ki rolo Mukwege ko jouer. Ako jouer, ako ki ça makambo facilité. Félix Tshisekedi Mukwege a pris Nobel à Bakipe été pour Bayebaki. Ayebaki. Le tango yo ozawana benga Mukwege. Boswana ye on nommé ambassadeur de paix par le gouvernement congolais. On nommé ambassadeur de paix, ambassadeur plénipotentiaire au PCA Pifo na kokende koruka kinya na mpona kombo ya Congo. Akota na ba bureau nyonso. Il y a Nations Unies. Bureau de mon côté, il y a beaucoup de peuples. À côté, il y a des décideurs non samokim. À côté, il y a des présidents américains. À convaincre Bango, Bandima que tribunal pénal international et que la mappe et ça, les mabalan de la bateau, non sont au Bagouan Batou. Eza étape à l'Iboso. Eza étape nous-mêmes. On a diminué le souci. Professeur, bitte sur l'histoire de la composition du tribunal dans les années. Le tribunal a ce salémine de mes prévu et pour fonctionner à la chambre mixte. Ce n'est pas le tribunal international, on dirait que c'est pour esprit la Congolais. Ça veut dire que le tribunal à Congo. Comment pas reporter sur la carte? Oui. Bakosangisa na ba experts internationaux na ba experts congolais ba juge ya Congo ba sangana na ngo chambre mixte parce que là dossier na biso
Parce que dossier nous peut effectivement net bato belé bazo voler se belé la est procès que ça les mata ba coup militaire procès ça les mata bon expert ba soldat ba juge ba soldat ba juge ba civil Rwanda et bamboka muso ba koya pourquoi pas toujours la vérité et ça na kambote ou ya koko c'est la makambo juge rwandais to juge congo ça moi dossier moi fina bilo na c'est que tribunal international ba ko recruter bato selon critères ya compétence à niveau tribunal international et ça politique té on va voir les maman wana Bensouda procureur à ce pays c'est un africain afin de kuna parce que à la classe naé à ça misala a la preuve que a eu musala wana donc à travers le monde ba ko ça la offre ba juzi ba expérience dans domaine wana ba musba bon exemple la liboso te ba ça la tribunal et ça ba mboke belé na lobi na Rwanda et Salema tribunal et ça na ex-Yougoslavie tribunal et Salema na Sierra Leone tribunal et Salema na bazuzu wana nyonso bazali bakoko recruter bango po bato bamesana ko ça ba enquête sur la crime ya minene bafandisi tribunal wana bandi kona ndela bato seule chance seule possibilité pour kinya ezonga na Congo yango wana kinya ekozonga na diplomatie o ya na ba voisin te diplomatie il faut na likolo donc na lobi pour diplomatie on a ba diplomate lokola ba mukweli ba diplomate ya pamba te to okende kuna ni pota ofungola te ozomona ya wana ngi ba komisa beaucoup de diplomates na biso akende na Nations Unies le résultat ya ngwana te mama résultat ya ngwana te il est européen mon exemple il est européen déjà pour mboka oyo ba nation ya poids eza mibale pour ya poids penza eza Union européenne eza Nations Unies déjà l'Union européenne, ce qui va donner. Et c'est les Nations Unies. Dans l'Union européenne, quand l'Union européenne va créer les Nations Unies pour convaincre. Vous savez, donc, ils ont déjà victoire même aujourd'hui. Il faut profiter dans nos gouvernements, à profiter dans nos protocoles, c'est ça ma campagne. Professeur Beke, aujourd'hui, quelque part, pour le baki, justice transitionnelle. Et ça dit, il est venu. Tribunal pénal, on a justice transitionnelle. Justice transitionnelle pour la carte transitionnelle, aucune transition. Et nous, Kobanini, et on va na bamboka nyonso oyo makambo mabe esalema ya makasi makambo ya somo esalema bato ba mboke ko makambo bulu pe bato ba ko makana état d'esprit ko bazoki d'une part ba o ba boni d'autre part ba o ba boni ba ba victime alors mboke ko makana situation moko eza malamu te alors po bazongisa mboke ko ma normal pour que nous nous avons un normal té. Tout ce boca, moi si infirmière à qui au salle sabato, ma qui c'est sur la carte hôpital, bana mibali, maman, bakangi, basi abatu, ba violer bango. Puis qui, tant le temps peut, tu baisses la musique, na bar, tu mourir na musique. De continuer à vivre. C'est normal, maman. Donc, dans la situation normale, place nous sur ma commande dans les salements, ma créaka, justice avec la justice transitionnelle, donc justice c'est la transition pour aimer ma bateau, pas zone normale. Donc, on a quand on toqué dans San City. Bah, signer d'accord, bah, créer bah, institution d'accompagnement de la démocratie. Entre les bah, créer une institution avec un gros commission vérité et réconciliation. Malheureusement, commission et quand on a donné les maires ont besoin de pouvoir. C'est ça qui est tambola. Ce qui est commission de la commission est tambola. Sauf Yango, Bakunda Yango, Ponani, sont celles les mêmes. Je suis traditionnel exact que place où tu m'as bien et ça il faut pas créer justice moko pour et la justice n'est justice c'est ça le makate et la justice moko objectif nango et ça pour réconcilier bateau
bato balimbisana mais vérité ebima bato basanga pardon soki kokonda bakona bato mosusu basukola maboko basangana mpe bazonga na vie normale kinya ezonga justice wana esalema na ntango guerre mondiale esalema guerre mondiale bamwa bato na ndenge ya somo bato babunda baalie mpo mpe bato ya Hitler ntango bitumba esili basalaka babanga tribunal de Nuremberg na tribunal de Tokyo yango na justice traditionnelle bayaka baidentifier bato na parce que bitumba ndenge babaki ya bitumba eza normal ke bato bayoka nde babuma bitumba mais bitumba eza ya mibeko nango mibeko ya bitumba ezali soki okoti na hôpital obandi koboma bato baza likolo ya mbeto baza na mandoki te baza bango bacivile oboyimba bakwa mbe babenga yango crime contre l'humanité crime de guerre yango esalema na lemera ozomona alors guerre mondiale ntango esili babile bato bamwa bato na ndenge yango basambisama babanda koluka bato wana bafungola tribunal mingimingi banazi ti lelo bamosusu bakoma na 100 ans bakangaka bango balandelaka bango tribunal ya ndenge wana esalema na Sierra Leone monisale babonga bato na ndenge ya somo na Sierra Leone bakeya tribunal ya ndenge wana tribunal ya ndenge wana esalema na Rwanda après génocide ti lelo bakangaka barwandais barwandais oyo basala génocide bautu wana oyo baza na gouvernement ya limanati ti lelo baluka bango bakanga bango so bakangi bango basambisaka bango bakondana bango mpe réconcilia basala bacérémonie basamba bango na tribunal ya Gachacha ozomona Gachacha donc baye bafungoli tribunal bato oyo bato bango bakufa oyo batemo baye batémoigner abi biso oyo na mboka bato mo basoda baza bakoti so basoda na bango ka komba komanda bango oyo kombo boye basoda basala boye baviola bato boye babonga bato boye nyonso na ekomami komanda mosuku azali bake baluki baye bon no esalema ndenge asabi te nga naza ordre pa ya komanda nanga mpe boye c'est vrai tosala boye aleli tosala mabe mais bolimbisa biso nakolela wana nakosenga pardon namoni ke motema mpe ya bato bakufa ekiti mwa moke ozomona soki boyeza mpe ya somo ntango mosusu akondane ntango mosusu asengaka asenga pardon meme na bandako na biso mama esalemaka ntango mosusu eloko esali na famille eloko mabe esali na famille esalisa bato bayokana bato netikana bakomo awa bakinzozu bato bayokana basukola bamboko tout ça eza mpe lesona partout oyo mabe esalema ndenge wana mpo na nini kaka na Congo esalema te na Congo nde ya mabe eleki mpo na barwandais epai na bango esalemi ndenge lelo bakomi pays normal pourquoi bazoboya ke epai na biso réconciliation esalema mais yango naza koloba awa ekomi likambo ya gouvernement soki gouvernement Tshisekedi atiki makambo oyo kaka moko gabunda ye moko ekosalema te parce que mundele mpe aotalela biso ese bato bana posa ya kimia to bana bango na posa osala bakope ozomona ntango gouvernement kolaka makambo wana akopesa mpe mokwenge makasi basimbani maboko bato baza koboya makambo wana bakokoma minoritaire enga naza na eliki yake kosalema eloko mosusu na nga lobake bakongolais fo balata makambo oyo bandeko bakongolais biso tozokufa foto makambo okomi na mboka na biso omoi makambo esali tofai na biso na ndako tozotala télévision tozolia na biso vieza normal totelema tosenga tribunal pénal international etiama na mboka oyo. Professeur aux activistes à droits de l'homme, journaliste, bino bongisi nini po ete likambo oyo bato nyonso balata yango et puis solution monana afin que gouvernement s'approprie na dossier oyo création ya tribunal wana esalama na Congo. mosala oyo tobandi yango depuis kala yango moni soki nazoya na baémission na yo boye si makambo wana nyonso nazocontribue mpo na conscientisation ya bacongolais tozoya awa te mpona kosala campagne ya mokwenge tozoya awa so totanga kombole parce que asimbi motu ya makambo azobunda na place oyo biso baintérêt na biso nyonso ezali yango toza kosenga awa bitumba ebandaki toyobina yango ti lelo oyo awa ekomi bitumba ekomi makasi
tosenga bandeko nyonso oyo ya droit de l'homme on va sala musala kito ezala ba lusha ezala ba filimbi ezala ba sado ezala ba atage ezala ba association nyonso ezala ba oyo na kati ya ba association pe ozana okaka ezala ba professeur d'université biso tutolata makambo oyo soki kosenga na mikolo koya tobima na balabala biso nyonso monde nayeba te mbala oyo kongo lobi trop c'est trop bako continuer komene vi na biso boye te mboko soki toke nango kaka boye eza na lelo naoki na ngambi mwana na biso oyo Innocent Balume azoloba nabotami na 1996 ntango ya guerre alemere alobi je n'ai connu que la guerre tidelo ntango lobi na maya miso biminga donc mwana wana vi na ye mobimba atikala okonete pete mutuka Balume donc mpe alobi ngakutu naza na chance naza na mwa talent na bimi mais baoyo baza lokola nga baza na kati na masisi kuna na butembo na beni qu'est-ce qui se deviennent ils ne connaissent que la guerre tous les jours bakangi bango bakomisa bango baesclave batimola badiamant ozotimola diamant na ndoki likolo moboye c'est comme ça que ça se passe bana ba 18 ans bana ba 14 ans bana basi bazotimola baotimola coltan baotimola or na soldat na kati ya carrière soldat c'est la mosala te monde okabe ça se passe comme ça avec nos généraux nous sommes tous en carrière je pense que mbalo toujours opportunité monene pour mokili kabiso to telema tribunal et salema tribunal et kokanga baka barwani kokanga na biso ba congolais mokili nyonso oyo aza impliqué na kambwana bakangi on va continuer là parce que la vie est malade mais si vous avez quelque hypocrisie vous avez quelque semblant tout bateau là ça qu'on ça bateau ba qu'on dans beaucoup à l'état qu'on dans jamais côté quand ba paya ba bien la Kinshasa on va star au Kabola au Bokamba la boulevard quand on va ba immeuble qu'on finance ba club sportif toujours la même beaucoup c'est pas normal ça doit s'arrêter. Totondi Botondi, professeur Marambolobi, et sali pe somo pe sali mawa. Na bandi message au PESI, na président de la République, et puis na activiste nyonso ya droit de l'homme, puis na peuple congolais en général, et qui ensemble met dans la main, tu as vu que tu retrouver gain de cause, création et un tribunal international pour le Congo, enfin, et que salama na mboka na biso, et puis ba auteur bakozala juge oyo bakozala condamné baza condamné bakozala pe acquitté afin que kimia ekota professeur sikoyo tribunal wana nga linga nazwa précision bakojuge bacrime ya temps ezali durée ya temps wana oyo ya bakambo wana mabe esalami ezali to ekobanda de 93 kilos sikoyo kaka to eza na temps moko déterminé en principe bajuriste babi kolingola likambo na malamu document de travail trace où il y a rapport de référence rapport mapping et banda la salle banquette depuis 93 ti 2003 mais tu as bien solo que depuis 2003 petit lelo ezokoba peut-être 2003 ti lelo ils ont couvert na rapport mapping mais ils ont couvert dans rapport mosusu ba ONG international rapport mosusu pe ONG international ba ONG na biso ba congolais ba c'est un rapport tout même police même justice pas trace ezali ba ko remonter en haut donc et qu'on concernait trois crimes ba un crime imprescriptible crime de guerre ça dit comment ba tuna ko na tango la guerre motazo na mando kite mo bomi bo moi si mo na bomi crime contre l'humanité et crime de génocide. Totondi Botondi na bandi non le balelo te que to suki na dossier pour ezo continuer na bandi comme processus to banina o ya projet o ya création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Je pense qu'encore mais comme mes processus ti tribunal wana ko za créer na Congo na banza to continuer peut to à chaque numéro to banda ko expliquer bino l'évolution ya projet to komi wapi na avant na kata boni docteur Mukwege sikoyo komi kimi koti bon
Aza et Panaé, Aza entre l'Union européenne et Bukavu, voilà, le dossier Wana, Nazali. Toujours. Oui, toujours prisonnier. Bien prisonnier parce qu'elle est à l'hôpital, même si on va au Kenya, c'est prisonnier. Il faut poser la prisonnier. On a dit que le soldat a dit, comme ma quitté, pour ça, que docteur, pour la sécurité, aucun de beauté. Peut-être que c'est un gâteau, tu vois. Donc, Aza, c'est une vie à normalité. Espérons que non, Makambo est aussi là, il a retrouvé liberté naïe comme tout homme, parce que Aza Moutou, un être humain, Aza n'a pas droit naïe. En tant qu'être humain, professeur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Na bandi tozo masusu poso ili sokoya pe tokolobela tokoba na lisolo ya tribunal pénal international pour le Congo. Merci à vous Bruno Batobo la dibiso na bandi ne to mesana kaka bokoma bobengate s'il vous plaît bokoma et puis il y a une page officielle, il y a émission lisolo ya Congo, une page Facebook bobeti kaka lisolo ya Congo bomona ekobima et commenter botika ba message na bino ba préoccupation ba suggestion makamnyonso botika numéro de téléphone bozanango. Je pense qu'ensemble toroye ba ndenge nini ya ko bongisa pe ndenge nini ya ko zoba comment ko zoba message na bino bozo balanga que non message ezo koma bozo tinda mes professeurs azo répondre te et leke besi professeur va dire ko répondre awa na bandi et qu'on soit émission parce que la musique bozo bazo senga émission ya liboso na landa ki mena kata ki kureza ya kite neti ombala o uto le kamusu sa benga ki poso uti ko silolo. Je pense jeudi mercredi ou jeudi azota l'émission la ki rediffusion émission bakati ya benginga na papa nga na za moto ya machine te na éviter pourquoi bakati émission mais faut bazongisa comme ka côté ya malamu bakati. Il faut savoir que ceux qui ont la possibilité encore sur Internet, les émissions sur Canal King Télévision, déjà sur YouTube, à cause de tout le monde. C'est ça. Aux ana boka bapaya, aux APA, aux ana possibilité à Internet, il faut s'activer. Tu as 1 giga na yo dans l'émission calmement. Au côté na YouTube, au betika Canal King Télévision. Canal King Télévision à Mobimba. Quoi abréger CKTVT Canal King Télévision. Erobima au mon émission ba numéro nyonso lingo o tala kité au lingo tala lisusu. Je pense que ça coûte meilleure réponse que ce qui professeur Yemoko à l'époque azamoto makamusu so robosa na wa lobaki mais so moko lundi ba rediffusion ba numéro nyonso lingi o kuta na ngona tondi bino motonzi peut okutani pour ces alikoya.